Mbote na balandi ya bana London News, mbote na balandi ya Congo 10. Congo 10 na bana London News balobi libala le mariage ya libela. Donc bande ko balandi lumbe lumbe evanda na ngo lumbe lumbe et to vandi na biso kimia to komi na biso ba observateur ya komba to komi na biso kotele la komba na musika et le but que non to lembi komba parce qu'il y a le bêtise dans la communauté congolaise où il faut to telemela. Bandeko bozali komona mutu oyo babengi na kombo ya papa di nazo benga papa parce qu'il peut être le petit frère de mon père, il peut être mon oncle, donc je le respecte. Didier Forme Songo, il se nomme, il s'est dit qu'il est prophète. Botan un message nae atindeli ngamba na moko message na bombelo côté bani na bandeli yo kolabo mbendra bani ko finga ngai. Moi je n'ai même pas insulté, donc je suis bien éduqué. Oyazolo Balabino, Yemoko, le grand maître Ndems, il y a le grand média. Donc, non, bon, comme on en a été, parce que je n'ai pas intérêt de cacher mon nom, j'ai pas peur de lui, parce qu'il n'est même pas plus fort que Kabila. Donc, voilà. Tobanga Kabila, Wazana Congo, Tobanga Peyo. Voilà, message na yango yobozo tanga. Papa Songo, il se respecte pas. C'est vraiment un malade. Afingi trop. Il insulte trop dans la communauté. Mutumoko tazo le belai. Azo finga. Ngai na pesi conseil na bisi to tika distraction to luka bo solo to luka to kangama. Soki ya solo ba pasteur mususu basala ka ba bêtise ba finga tout ça. Okoki côté yango na nenga bolamu na nenga ya ko finga te, na nenga ko kosela batu makambu te parce que comme distraction, bozali ko distraire peuple congolais. To ça na temps wana te. Botanga ba message na e na oya ngai na fingi ete bana London News, nous sommes là pour informer bana London to aider communauté oyo mingi na ba marche tout ça na ba nini soki information ezate faut pas rater pesa ba information ya mabe soki loko repesa te to repesa te tozo travailler toza social media oyo tozo aider communauté mutu so toza na business na to aider kai free of charge ba promotion mingi sala maka ya ba soirée tout ça toza na poto mare tout bitumeza na mboka mais if people want to enjoy it, why not support them? You understand? We support everyone. Combat, tout ça là, combat. Yazo Finanga collabo, il me connaît même pas, je le connais pas. Donc pour lui, comme il parle de n'importe quoi sur internet, il met sa petite caméra. Donc he think that he's big. He think that he can disturb people. You understand? We don't have time for you, Didier Songo Forme. This must stop. Congolese people, we don't need this in 2015. We need united. Ata pasteur azama benga na téléphone pesa conseil bien te maloba ya solo. Soko za un vrai prophète. Soki yomona makambo. You understand? Didier Songo, tu ne me connais pas. Bozomona ba message na ye. Je laisse vraiment le temps boutangango bon ndenge afingi, il dit n'importe quoi. Je n'ai pas répondu, je suis très bien éduqué, je viens d'une famille très bien éduquée, je n'ai pas le temps avec lui parce que souvent le bi qu'on allume le feu à koki mana Manchester wana parce que afingi ba mikolo. Moi je lui ai donné un conseil étant que leki na ebisi photo tika makambo to luka United alinga komala ngai papa ozana problème yom tozana kindoki ngana zana kindokita omoni je suis I'm a youth, you don't know me. I don't know you. I can see you every day in YouTube. But you don't know me. Na ebisio tuna ekanga tuna mokele kese tuna ba combattant omona ba grand combattant ki endems. Ba yebisa yo nani azali ndems. Okoye bangai na sa nani. Je suis parmi les jeunes combattants oyo ba telemisa batu na 2011. Parmi les jeunes combattants oyo ba kanga. Parmi les jeunes combattants oyo akanga métro na UK na salamana nte Victoria Line, Central Line. Vous comprenez? Parmi les jeunes combattants azanga na ba marche te, on est toujours motivé. Ouais, la musaka ba jeune, olingi ko san charle, olingi ko sona na ngai. Je ne suis pas collabo, comment la collabo, si je te demande la définition de collabo, tu ne vas même pas me le donner. Collabo, ça veut dire celui qui collabore avec le pouvoir en place. Je n'ai pas le temps de collaborer avec eux parce que c'est un gouvernement, je n'ai même pas le temps de me justifier avec toi, monsieur Songo. You understand? Respect yourself, respect your family, oza fada, oza na basin, oza na mama na oza na ndako, oza na baye, leki na ngato na baye na bandako. Pesa bango éducation bien. Tu dois arrêter avec ces vidéos.
il faut esika esila. This must stop. Didier Songo, you must stop your stupidity. Didier Songo, you must stop your video. Bomi pe ba mabale bele. Nane telemeli yo. Na ebiso tuna ekanga. Ngai siko ndems na ko s'en charger na bino. Na ko s'en charger na badina. Na bi 2015 oyo mutuno sito susala makamo mabe to ko telemela ya ba jeune tout to ko telemela ye. Bozo tanga ba message na ye. Apesi nga ba numéro na ye yango boko so. I don't have time to call you. You understand? I haven't got time to call you because you're very stupid. Oza vraiment stupid. Nana temps ko benga yo te na téléphone. Botanga ba message na ye bandeko. Bomoni ba message na ye. Donc ngati na baniti na suki je suis na relation ke na ye bi informatique koleka yo. I've been study, I've done information system media. Na ko expose yo basakana media te bana London News. We got more people watching us all over the world. You understand? We go Congo 10, Congo this, we working together, and then we don't attack Congo this chaka ba music nengo lobi awa ataku to sala ba waka eza combo ya nini ya comedy oyo nazo sponsor o nazo support Italiota et lobi te no so nazo support nini waka nini za collabo siko nini kombango bino bandaki kombango wapi bino abozo welela bozo welela bokobi welela basi bokomo welela ba pouvoir biso to ba jeune ku to sala nsu combat mais tozo ko enjoy mais toza united ba jeune ya UK toza toujours united bino ba mikolo bon memi biso la distraction to lobi Didier Songo you must stop this ba jeune congolais ya UK ba jeune congolais ya monde entier ba Didier Songo you must stop this Didier Songo forme you must stop this must stop. Thank you.